nde docteur Lucien moko abengi nga alobi papa kosilika te koloba mabe te mais oboti mwana aza na double sexe omoni biso bamibali soki ozosuba otelemaka mais ye azalaki ozosuba lokola mwasi kutu na place naza na ofanda nazalaki na olinga bato bayeba te ezalaki sekret ya ngai na mwasi na ngai suka de banda mwana wabotamaka nazwaka joie te nasekaka te ezalaka moto akanda kaka donc regret na nga zala na olela soki nakufi liboso nani akokolisa ye. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. Au mois de janvier 2015, le couple Obudo, David et Madame Bahati, Basile Bongo recevoir 14e enfant na Bango. Na Kombo, il y a Martine Obudo. Martine a botami, mais na lisolo moko ya pasi. Et le romoro ya pasi pe ya mawesi beaucoup comme la moi bango dès le premier jour où amona ki mukili et pasi wana mema bango ti lelo na 2021 et il fallait vraiment solution à makasi ya parce que ezaki likambo etungisa ki bango etungisa ki famille pe etungisa ki environnement. C'est la raison pour laquelle tout solana yemoko papa na David dans cette émission rendez-vous valable que je vous souhaite déjà la bienvenue où nous allons essayer un peu de parler de tout ce qui concerne cette famille et plus particulièrement la fille Martine Oyo Asila Bongo Kobotama pour vous aider pour na pesamino déjà ambiance émission na biso lelo moi na biso Martine à Botama et Maphrodite c'est-à-dire à Botama na ba sexe mi balé. Donc, à Botama, na sexe, il y a mobile, il y a sexe, il y a moisi. Et c'est quelque chose où Tungisa peut continuer, ils peuvent Tungisa sa famille. Et nous allons essayer un peu de savoir jusqu'aujourd'hui où en sommes-nous. Bonjour, monsieur David. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tout le monde. Voilà. Papa David, Toyambio, Awa, Toza signalé, Toza na Chip, Ezali Bongo, centre hospitalière, initiative plus. Et na kati ya commune Ntsele où eza ko sunga lelo population nyonso eza awa na Ntsele partout et puis population nyonso eza na ville de Kinshasa parce que bazana ba matériel nyonso esengeli pe personnellement ko compétent mais prix ya mukie pour na ko sunga population Tony ba d'abord na lisolo toki ke uti Goma. Merci beaucoup. Ngana uti Goma ko ya nanga koto eza liboso ngana ya koto yo. Na aki koto naza na pasi moko makasi nazaki na olela na avion mais tango na yeko koma awa na hôpital ya Chip na bandi koseka nazwi kutu na nzoto donc ya liboso na remercier maman Olivier Kabila to ya na biso ko remercier maman Olivier Kabila na lingi tozo maman mukisima na annonce na nga na lobi que moi na ya botama et Maphrodite c'est-à-dire abotama ba sexe mi balé zongi sabiso na nona bandeli ya zemi ya mwana yango ndenge na botama ki ndenge boko constater problème azaki nango. Donc moi na botama ki bien sans problème. J'ai ma maman ezalaki sans problème. Na famille na biso nyonso et pas ya maman et pas na biso nano babota moto ndenge wana te. Mana botami ye moko unique. Ko botama na ye abotama kana ngana crise donc musala ezate musala ezate bilo nyonso ezate mais nzambe ko sunga kaka mwana botami. Tango abotami na ile Afrika baye ko ebisanga sango. Tango mama ke na ko bota yo zaka na musala te na zaki na ndako. Na sala kate. Na sala kate na fana kana ndako ko luka kaka vie ndo monika to zaboye kaka. Tango ye passe ya zemi ba ekangie akeye yo tika na ndako. Te to kendaki biso mbale. Na ke na tikie même ga lobite papa yo zonga tika mama biso moko to kotala ndenge to sala pona mama. Alors ayeko bota aboti bien sans problème mais namoni ba minganga oleba ibisanga masolo ke mwana bota mena deux sexe bazoba ko ibisanga yi. Nde docteur Lucien moko abenginga alobi papa ko silikate ko loba mabete mais oboti mwana za na double sexe. Tango ki onde gona na silika kate na bisi docteur no problème zate aza mwana ngai esili. Docteur bandi ko tunanga mituna lobi est-ce que la famille na bino ezalaka est-ce que te na bi famille nyonso le biango lisolo nezate zaka unique kaka donc nzambe nde akela kaka biloko wana esili.
personnellement autour loba tozo maman moké sima yé azali 40e d'abord na oboti bana boni et puis aza 40e na famille. Ah merci papa journaliste, nga na boti bana 15 na mwasi moko. Alors il y a 14e enfant, famille nyonso balingi makasi, atango abota mandinga na nyonso, famille nanga nyonso, na famille pa ya mwasi nanga, ba yambaka mwana oyo lokola roi. Do balingaka ifoti lelo. Po biso nga papa nazaki na confiance ki akobika te, nazaki na confiance na ezalaki te. Nga nazalaki na oyeba soit disant akokufa, ou soit disant akofanda ka pembe na ngai. Donc regret na nzana olela soki nakufi liboso nani akokolisa ye. Po totambo biso mbale. Wana lingaka nga fort makasi. Atotoni ba docteur wana chip bako bisa OK, mwana wana lingaka papa na ye. Et comment vous olobi que tango moni azo abotami netana olingaki mwana yo parce que aza makila na yo et puis tu te disais que ceux qui pas sinon peut-être yo kende otikaye. Maintenant bobandoko vivre makambo ndeni na kati ya famille yo na moi sinon peut-être na famille comment bobandoko vivre condition à mwana mais ka peut ko faire revivre biso vécu wana ya état mwana zana. Donc ngai na sala que malgré moi ezala kité mais na sala qui est fort na couvrir kaka mwana lokola mobali na ndako donc na couvrir kaka na biloko tout nyonso alingi c'est obligé na sala effort azwango na ndenge nzambe ekokolisa ye akokisi 6 ans donc c'est ça. Mais déjà nenga bandoko kola bobandoko memela lokola mobali to bando memela lokola mwasi pe question so ngala tuna na ba sexe mi bale wana nino bandoko mona ke ezaki ko développer pena makasi par rapport à kosuba amoni biso mbe mbali soko zo suba telemaka mais ya zalki zo suba lokola mwasi na kombo na pesaka ye eza kombo mama na ngai Martine. Alors jour moko na eko zo moto moko boya ye kotala ngana ndako lobite il fallait mwana wali kana échographie tozongi lisusu na ile Afrika wana zalaki na ba 1 an tango aleki na échographie bakuti aza mwasi donc bakuti ba biloko ya katia aza mwasi mais loko wana ezaka wana mais moya mbongo ezalaki te sikoyo oya ya sexe ya mobali ezalaki pe ko zala ça dit moi ko ba réaction pe bandoko zala non namonaka réaction te ezalaka kaka kolala kaka ya kolala. Alors c'est ça, zaki kaka kolala, ba mosusu akobi kutu na place na zana ofanda. Nazaki na olinga bato ba ebate. Ezali secret ngai na mwasi na ngai suka. Na papa na ngai aboti ngai ebite. Na bandeko na ngai ba ebite. Ezali secret biso mbale. Ndio moni ngamo na kingela kai po moto nyoso aebate. Alors tango bango nyoso ba yoki lisolo lelo ki asi abiki. Awa nazawa donc na grand sœur na asi asombile taba. Alobi donc ngana zina confiance était akobika te. Donc secret zaki ayo na moi sinon quand même bandeko ne pe amibali ba bandeko na ebe ba ki mais mutalibana na eba. Ate mutalibana eba kite. Deuxièmement c'est l'auto bombi donc to bombi makasi. Donc c'est qui secret ya ndako. Mutalibana ko ibate. Moussa les athées 15 enfants. Limisa na zonga momuke. Naissance désirable au sein la raté. Non nga na cultivateur nga la moto walikale na cultivateur na donc les dons na cultivaka makasi na salaka oyo koto baloba baliziba ya bambisi na salaka baliziba wana eza po mikolo mbongo ezomona na te mais na salaka ngo soki na zuba mbuki na sali yango na ti bambisi na kati ta bambisi wana ekoli epesinga mamuki. Deuxième sens na passé à 8e CEPAC na walikale kaka. Alors msala nyoso wana esunganga po bana bakola. Si on a le but na reconnaître te bana basi ba botami mais je pense que 15 ans suki wana po faut retala peut venir à bana robotara bana te ko zo bota kaka et après merci papa journaliste na tikile bino. Na boti première fois nanga liboso za na 26 ans donc na koli. Après na botami na 69 mais na mi jerenga moko. Donc kobota na tikeleo na tikela ba mosusu bango pe babota. Mais awa na sina tanginga moko. Voilà. To yena lisolo ya ndeko na biso mwasi. Yo moko bandoko mi lobela obi que
souci na ngai ezalaki soki na za lisusu te mwana kobotama akokola ndenge nini. Mais à part wana makanisi nini so ozalaki nango mpo na avenir ya mwana na etawa azalaki nango parce que mwana nyonso abotamaka fa bala ifa asala foyer na ye. Tu te disais quoi malgré que na makanisi na ngai ntango namonaki kaka mwa eza te nakendaki chez mpo na préparer vie na ye nakendaki chez biso nabandi kocultive do mpo na ye nasalaka 10 hectares ya cacao eza mpo nazalaki na mbongo te mpo nasilisa me nasi nasali mwa parti ekotikala à peu près ba 6 hectares mais nasi nasali 4 hectares wana ezalaki na opréparé ye so nakufi natika mwa testament mwana na ngai nakufi mais oyo okotala kaka wana ekosunga ona vie wana nde nasalaka sikoyo obetela biso solution eyaki ndenge nini parce que mwana mais question mosusu alinga tuna akendaka déjà classe te il fallait abanda maternelle mais moyen eza te akokende ndenge nini ntango bamosusu bamoni ye kaka ndenge wana bakobanda koloba kaka mabe so bando boyo otina classe eza mpo azalaki hermaphrodite to eza mpo oza na mosomi makoki akofutela minerva te mpo lelo mpe baekole mpe komi nango ofele mpana eza ofele epa na biso eza ofele eza na place mozo bafutaka me ngai namonaki moyen natie na classe malgré mwa moke kosungama mais moyen ezalaki te bamona eta na ye te don bamona yango te don nabombi ye kaka eza mpo nzambe nde asalaka bikamwa na ye naye komona kaka biki nga mona zali na kobomba ye kuto jamais koyeba te ata komishe ngai nakobenga ye aye pembeni na ngai yo ofandi wana oyeba masolo te do banda mwana wabotamaka nazwaka joie te nasekaka te ezalaka moto akanda kaka mais awa na ship je pas journaliste tala kaka nabandi koseka makasi toyesko na lisolo yango esalamaki ndenge nini na circonstance nini esaliki yo lelo se retrouve na kata ship beta so lisolo mobile mpona koma kaka wana ship ezaka nzambe kaka ngai nayebani na moto te na église na biso basalaki priere ya 40 jours tokotaki biso nyonso bamosusu bakoti bamosusu babandi kobima po 40 jours eza bajour ebele eza 1 mois bamosusu bango nyonso bakei batika toza moke ngai naumeli kaka wana ngai naloba nzambe pesa ngai solution ya mwana na ngai me ntango tosilisi okoyoka témoignage ya baninga ngai nazwi parcelle ngai nazwi mbongo ta batindaka mbongo na poto me ngai eloko te ntango 40 jours wana esilaki nazongi na ndako mawa nafandi na ndako mwasi na nga abimaka shenga ake kosomba kaka nani frete sambaza place ake akutani na mwasi moko boye baza bandeko moni basi ke basolaka ebele ayoki kaka masolo ya mama Olive ke mama aza na hôpital mais moi tomona mama nini na ane kaka oyo ezalaki na 2020 ezalaki na mois de décembre non sunyo ezalaki na octobre ezalaki na octobre balobi eza mère ye alobi mama azali aza na général toke hôpital général quoi ya Goma toke koluka mère tozobeta masolo wana yo ozavandaka na Goma tovandaka na bamboka oyo eza pembeni navandaka na Goma kati mpe na Goma nga na botami na Goma nakoli na Goma do na Goma tracien ntango tokei kaka wana tokudi basoda bazali yo bayebi so osango ke mama Olive aza na Goma aza na général yo oyaki na makanisi nini oyaki na ide nini mpo ya kokutana na ngai papa journaliste oyokaki lisolo nini ya mama Olive esali koya na hôpital papa nayokaki lisolo ke mama ezosalisa bato oyo do bamalade nyonso nga mpe nalobi nzambe sunga nga namona ata mama donc jour wana soki namoni mare efana sote ata na makolo na ye me mwaye ezalaki te naye kozonga mawa naolela kaka na nzela boye singa aza bezobeta so lisolo yango mwaye ezalaki te nini oyaki omonaki mama ye omoni ye te to oboyaki oboyaki kopusana betela biso mpena na badetail ça va te namonaki mare te me naye kokóma epai mare wana oyo yebisaki mwasi na ngai nde aye kofungola me alobi te yebisa papa papa le bon kutu nayebi ye te toza quartier moko ya yebi ngai nga nayebi ye me tosolaka te nde mwasi na ye afungola alobi te
kendo ebisa papa nda kenda ki ebisa papa les bons papa les bons vraiment aza honorable toza na quartier moko aza papa moko aza na ba sagesse baza bana mama alors jour wana na yepa papa les bons nazolela kaka tant papa les bons moninga lobi papa akufi nini na lobi te papa eloko akolobeza te yokelanga mawa mwana nga akufi mwa ezate abeli maladi oyo nakoloba te alobi maladi nini te yakana na mwana wana nde nakendaki nazwi mwana ye moko ntango amoni kaka abeti bafoto nde alansaki bafoto wana epa ya mare alobi te papa oyo bozwaka mwana na ye na papa baya nde toyaki kotoyo nde toyaki Kinshasa. Bokomi na Kinshasa ake ezalaki nini? Papa nakoso te. Papa bayambaki biso lokola bandele na mona te. Papa nde ali boso na koti na avion papa nazoka chalet mo pepe avion eza moto nyonso te papa ezaka ngolu ya Nzambe nzana yo moto futaki billet po ya awa to nini ngamo na futa mona na nini po na futa ya eloko eza te ezaka chaleur ya mama eza force ya mère nde komisinga kotoyo na mwana donc na lobi merci eloko na ibité et bokomi na aéroport après bokefa na pa mama leki na bino to pande ko moko to nini papa tant to mi na aéroport eza bilo kamwisati tant to mi na aéroport to koti ba mituka ba JP ya bien kitoko banda na tambola na JP wana te mais Nzambe asungi na tambola na JP do ba JP ya bien ya ship et bien misi so na aéroport ti awa tant to komi awa kolia biloko nyonso kolia koso tout rien donc biloko nyonso ezaka masolo carré Nzamba pambola mwe depuis oye awa nano dépenser 10 francs pour na soya mona papa nako sauter au moins nayaka vérité oui nayaka awa naza muke mais soko tinga na kilo 90 kilo tala Nzamba pambola mère wana mama na biso bokomi awa tango bo sololi na docteur premier rendez-vous na docteur alobaki nini pour na kamwana parce que bako loba pe me baye babita msusu e osimba to ne bio médecin epsa ki nini na premier rendez-vous na bino pour na mwana ouais monsieur le journaliste premier rendez-vous ezaki ba docteur na biso nyonso chip mais ezaki na mokolo na ndimi eza docteur Kilembe docteur wana tango ya tali mwana alobite ko banga te yabe ko zana souci na moto docteur souci ezali abite ko banga te o eza masolo muke kaka awo pa na biso eza masolo muke bon tofandi tozongi tofandi à peu près ba 4 jours nde bakotisi biso na hôpital mwana zui traitement kitoko ya poto mais manga no malimbe s'il vous plaît boye pas docteur a biso ke papa ko banga te ko banga te nini ba kozongisa sexe mwana ba kozongisa malamu to nini pesa biso détail docteur donc premier na liboso asengaki ba examen ya mwana sali ba examen tout donc ba examen nyonso mwana salaki yango après ba PCR rapport ya ba examen nde a programmer kaka opération ya mwana so a seki nini ba faire dominer nini côté ya mwasi to côté mobile atuna kingai olingi to salae ndenge nini na lobi docteur Limbisanga pozana komba mama na ngai azala kaka mwasi akomi esili nande asalaki ndenge wana do aweza poto papa opération il est nini ba opéra qui est jour nini ezaki na heure nini puis makamto de kay nini ezalaki mercredi vers 9h il est kaki bien sans problème tant wana bimaki na salle d'op ba bengi ngai ala azaki olela kaka papa na ye na fandi na mwana sali combien de minutes de ba monsieur na salle ba meyi kaka na chambre na VIP D de tozalaki wana donc mwana komi wana na bandi kotala ye na ndenge Nzambe ye kosu bwaka yima liso tala soki merci ete nabeka liso te apana ngai nakuta mbalamo pepele mobile eza lisusu te kutu nga mpe na kamwaki no nga namonaki no biloko naomona lokola miracle donc nga soki olobi mama boyeboye nga nakomona mama aza Nzambe na ngai mpo na ngai anzambe na ngai aza itinda ya Nzambe
te anzambe na ngai. Merci pour la correction mais pour na ngai aza nzambe na ngai. Bo biloko na moni banda na botam na no mona ngo jamais. Moni nini? Papa na moni kolia ya pamba. Kolala ya pamba, mai ya pamba, na moni kura ya pamba, na goma kura ikendaka, awa kura ikendaka te. Mai na goma ikendaka, awa mai ikendaka te, na sokola do na tongo na sokoli chaque temps, na ça bien. Ah, na ça bien. Attention ba pese moi bonus ata 2 jours, na tika ata na salata moi 2 jours. Donc ça so non ambiance tango ba opérer moi na, tango bengaki mama na ye, ezaki nini? Vraiment na bengaki mwasi na nga bango nyonso babandi kolela. Famille mobimba. Et pas na bango mwasi na pas na biso na biso bango mwana biki bandi makite na lobi ya biki asi akomi mwasi mobali te mwasi balobi papa te okosi biso na lobi na kosande nini mwana si ya biki mon cher bango nyonso bandaki kolamba muso bandi mabonde ba bonde pona mama kona mama Olive Lembe Kabila wana za mwasi. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Bauti Gozwa témoignage vivant. Il y a Papa Nabiso, Bauti Goma, pour la situation, moi, na Bonga Botamaki, na ba Seximi Balé. Et ce sont des situations très délicates. La connaissance en avis que ba opération boy, c'est pas moins de $10,000. Là, vraiment, je le sais que ça opération, moi, il y a mon motu ya makasi. Et biso nos tolandi témoignage à Papa Lelo, à Rozon, à moi, na Goma, na sexe moko, c'est-à-dire vie à moi et bongi et puis maintenant donc ce qu'on recouvre dans la kimia. Papa au monia papa journaliste neto fandi boy awa na oki 10 kilos et koti lisusu na nzoto na ngai donc ça donc na kozonga donc na za na joie moko ezapo ko mona motema ngate mais 10 hectares là faut continuer kaka. Il fallait moi me piquer, il faut moi mouquer. Ça va. Mais ni nogo yebisa Maman Olive na nyonso eleki soko zongi ndenge mwana botamaki espoir ezate kotala kaka tala oki passe ya bo mama okoyebisa ni lelo. Ya liboso na lobi merci pour na maman na papa. Baza donc baza ba papa baza ba maman donc maman Olive nzamba pambola ye motema wana donc et continuer ka ko salisa bato baza na eloko te okomona nga nzoto boye mais eloko ezate donc motema wana nzamba pambola ye donc azala kaka na motema na ko salisa ayoka bato te donc a continuer kaka ko salisa bato baza na eloko te nzamba pambola ye nzamba pambola papa kutu nzamba pambola chipe ekende kaka na monde mobimba chipe déplacement na ngai aye kubika alors ngana moto na zana oloba na kobimisa kombo na Martine ati Olive po eza caché moko ko bima na motema te ekobima eza caché moko ya makasi. Merci papa journaliste. Voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs, comme je le dis toujours que soko ko sa bola muté ko étouffer bola mabaninga te il faut soro donc c'est dit faut témoigner ko encourager bato ba osala ba œuvre kitoko. Regardez cette fille oyo lelo azagi na ba sœur simi balé mais lelo nanzela ya Maman Olive la fille aujourd'hui peut faire sa vie comme elle veut parce que azana nyonso esengele moi si akoroza nango. Est-ce que akoko loba aye mo akoko loba makamno so sala mais est-ce que mo azara nango azara consciente nango? Oui, aza consciente. Aye baki pe kazara. Aye baki. To solangi na ye. C'est merci. Mais il faut abanoko tuna yo pe to abanoko abanoko tuna ngai. Biloko nyonso tuna ngai. Abanoko tuna ndenge nini? Azaka tuna nga après va lobi papa est-ce que nakozala kaka boye. Tobite nzamba kosunga kaka un jour okobika. Ndezangi na opeseka moral lokola papa. Depuis makambo banditi lelo, beaucoup de na Maman Olive déjà. Nakutanaki na mama mbala moko mais tosolaka te. Mbala moko kaka. Ayaka kotala ba malade nde autorisaka ke ba opérer. Yende apesaka autorisation permission ba opérer kaka mwana. Depuis jour na moni yote na ye komona ye lisusu jour mosusu wa na réunion mais aleka kaka. Pour musala moni kesa na musala ebele so le bela que nini mutu moko boye asungi yo pour moi na zonga boye mais
azani kuna posa te beaucoup na po pesi ba merci tout ça te mawana papa soki na moni mère na yebite na kolela nde soki na moni eboyi olie na loba na ko banda kolela na kolela ata omoni na papa na kolela dans la vie na mokilo to zanango eza na moto mosusu akosala biloko ya boye te nde na biso oyo apparemment ke ma mère wana za nzambe donc mpo na ngai nzambe nde atindaka ye mpo na ngai kutu ezanga te eza bato ebele donc remerciement na ngai nzambe apambole donc fois 1 milliard maman retour quand na Goma retour na Goma papa omoni kana yero papa journaliste na oseka omoni na oseka nous mitungisa monga billet toni omoni soki tolobi maman Olive aza nzambe malgré bato bakondima te aza mwana nzambe merci pour la aza etinda ya nzambe pour la ngai voilà pour la ngai donc omoni soki maman lobi petit fandawa mon cher na héroyo nakobima te wana nzambe na ngai malgré ko corriger ngai okobimisa yango te wana ngai wana nzambe na ngai. Voilà. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je pense que ça est un témoignage. Il y a un déco où il a passé un moment difficile na moi naye et que solution zoami a wana Kinshasa na chip grâce il y a maman Livlembe Kabila lelo moi naye ba opérer. Merci na OLK Initiative Plus. Il y a maman Livre ils a toujours derrière population, ils a toujours soutenir mboka na biso na Italie sociale d'une manière ou d'une autre ba ko sunga bande ko belé. Merci na équipe. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci na équipe technique Oyo et Debiso pour que partout dans le monde botala témoignage Oyo. Je dis merci particulièrement à Deo Mwanda Oyo a assuré les biso prise de vie et puis montage et réalisation de cette émission. Na bande retour botala émission lelo sinon tout mon année prochainement ba différentes choses na biso. Bye. Pourquoi pas t'élever au-dessus de tout nom? Dieu le roi de rois, Dieu l'éternel Dieu, le tout-puissant. Alléluia, alléluia. Loboko na yo, Bapota motema, Yabo moinanga, Isolo yabomo, Elokwa ya mawa, Ekoma esengo, Loboko na yo Yesu, Eka usaka, Bapota motema, Yabo moinangai, Isolo yabomo, Elokwa ya mawa, Ekoma esengo. Lokola yo Yesu, lokola yo, lokola yo, lokola yo Yesu, lokola yo, lokola yo, lokola yo Yesu, lokola yo, lokola yo, lokola yo Yesu, lokola yo. Dansez pour Jésus, hey, dansez, dansez.
lokola yo Yesu, lokola yo. Lokola yo Azate. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nanyangwaza lokola yo Yesu. Natomboli yo likoleka bakombo nyonso. Natomboli yo koleka banzambe nyonso. Nzambe wa bomwanaka te. Dieu l'alpha et l'oméga. Ebandeli mpe suka. Nzambe wabandaka makambo mpe asukumisaka yango ntina suka. Jamais osukisa makambo na nzela. Ozwa makambo na nzela okomisa yango ntina suka. Nzambe olemba na nani? Okosa nani? Nani yango aza lokola yo? Je te bénis. Alléluia. Alléluia.